Likambu ya pasi ya Sony pe mawa tokende bongo mbala moko na Belgique pa wapi ya Sony na matonge mwana mobali na kombo ya Serge mwasi na ye kombo na ye Nelly mwasi na ye ateaka mingi na bamatanga mwasi atali na ebite mama pasteur mama diaconesse mama prophète tonnerre po mwasi na ye ateaka mingi na matanga kasi mwana mobali o na kombo ya Serge musala na ezalaka nini ya okenda poto peut-être bateka lupangu peut-être basagisa mbongo batinda yo na poto pour une vie meilleure otinda kape biloko na Kinshasa otinda kape biloko na Afrique ndoka ndio musa osala na poto Serge ya kimuyibi Serge azali moko ya batu oyo bakotaka na ba magasin ya batu na ba pharmacie bayibaka ba mafuta ya ba mafuta oyo ya bana bapakolaka Serge ayibaka yango na mafuta ayiba mafuta wana na ba pharmacie na ba boutique na magasin akendaka kotekela ba mama ya matonge ya kutu bayeba ye Serge ateka mafuta ya kitoko ateka mafuta ya bebe oyo tobomona ya bana biloko ebela tekaka nzoka Serge ayibaka yango ya makambu ya miyibi otayekoloba bwali koyoka te epesi mutuko soit Serge ba mbitiye ba kwei na ye mutakokotela ya salite pasi Sony pe mawali kambu ya Serge oyo tokozongela oka na émission ya lelo totika la kaka na makambu ya muyibi ya Serge kutolo banini Serge moi bien topeka ka babeki muyibi à part Serge moi na moi si suba ko ya tala Serge oyo muyibi Serge africaine ya epesi pasi tala Serge oyo bakuti ayibi bongo na magasin ya batu biloko ya valeur ya 2000 euros sur $2000 ya ati yango na ba chiffre soki mu na boutique na yo magasin jeune fille to na la zoko kota to mama to mutu alati ba robe ya bilai ba jupe salaka attention pour mabe koti nyoso wana kaka ba africain miyibi na Europe tokozongela yango kaka na émission ya lelo likambo ya kabelo toloba yango toloba bandeko bali koyoka te est-ce que boyebi makambu nini bali kosala makabelo wana tolobaka yango chaque fois kabelo wa surtout kabelo original okomona yango kutu na basili ezalaka basuki ya batu oui basuki ya batu bapesaka sacrifice na ba église moko songolo église wana ke teki yango est-ce que kolosuki wana yo yebiye ya soki kutu balobaka kolata elamba ya mutu okoti mudungu elamba ya mutu ezali mabe kolata yango et bon a combien bon suki ya mutu yo boyaka ko defa elamba ya mutu mais olata ka kabelo esuka ka ndenge nini ozoboya BBL o nini boye kabelo sali BBL te voici l'homme pasteur François Aleli a expliqué yango landai lelo yo yebisa basere ba tia kabelo te mo bomi bangote mais tout na même histoire ya biloko wana yoka ça vient tout surtout kabelo original na eza nini eza suki ya bato bakataka pe ezala offrande bakenda kopesa na temple ya hindu so oyebite c'est sur internet parce que opesa na temple ya hindu c'est sur internet et bah prêtre wana ils prennent ça c'est comme des offrandes au lieu maintenant de brûler ils vendent à l'extérieur et on prend l'argent pour na au sala bakita hindu. Ces cheveux-là, ce n'est pas qu'il y a une femme qui coupe pour vendre, non. Il faut verser dans le temple hindou. Les commentaires sont sur Internet. Et ce sont des choses que les chrétiens qui attendent le ciel achètent pour mettre sur la tête. Et surtout, vrai kabel, il faut mon ba makia basili. Yaya commune phare ya Kinshasa pe ya capitale ezali bongo Gombe kasi zonga ya commune ya Gombe ezali na ba commune lokola commune ya Lingwala commune ya Barumbu na commune ya ville ya Kinshasa ya pona nini ba commune oyo ekangami na ville na centre ville miroir ya Kinshasa ezalaka difficile pona ba bongisa yango ezalaka toujours salité ba venu wana bongisa yango te po ani secret ebimi ya yango tokosola yango pe awa na émission ya lelo. Bonjour, bonsoir, Bandegonangai. Il se passe quelque chose de monstrueux, de méchant. Na Kinshasa wana, Bandego Beli bazoye bangote. Commune ya Barumbu, commune ya Lingwala, commune ya Kinshasa, ba commune ils ont zinga Gombe. Il se passe un drame. Je reviens, je vais vous expliquer c'est quoi d'après mes enquêtes. Bola na vidéo, on a deux vidéos. Wabilere mukuna fanda kana mituna ka. Komina Kinshasa Barumbu na Lingwala. To mituna na to finga ba konzito ni. Ata ba néglige ka ba veni ya trois communes oy. E komi pour me sérieux.
kaka na émission oyo ndeko mutema pasi epesi ngai mutu ko soi esali ngai malamu te. Est-ce que c'est vrai makambo oyo ekomeli Sege Mignon azali moko ya ba chef ya ba musicien ya Jubin Piana Papa Chéri souverain premier, l'homme qui a mis l'eau dans coco, Papa Chéri Sege Mignon, toujours près du chef du gouvernement Yaya azwaki accident toko expliquer yango awa. Est-ce que c'est vrai que ba amputé? Est-ce que c'est vrai que bakati likodaye e bandaki ndenge ni accident yango salamaki ndenge ni batibe ko lobe yango te to ko lobe yango awa? Est-ce que c'est vrai que bakati Sege Mignon ko le pesinga mutu ko soit puis Roger mwana mboka a expliqué yango mais to ko zonga yango isusu na émission ya lelo abanda ke concert baki na concert jour yango. OK voilà Kinshasa. Na Kinshasa bizarrement Sege moi pour sa voiture. Ngana ebi ke yemo chaque jour tobima na pe mingi tokenda na biso ba staff yemo muta pour sa voiture. Mais bizarrement ba bijou wana peut-être qu'il était fatigué a senga ki cousin na e mona noko na e a pour ça. OK. Et mona noko n'est pas pour ça que Sege za ba voiture ata 4 ata 5 ba kei ba ketika na concert ba kei tant ba komi na nzela na boulevard voiture est en panne. Okay. Voiture on a en panne. Pendant que nous appui. Pendant que concert. Est-ce que on a bêta? Tant voiture est en panne et ça dit que il y a après ça que concert abi bazwele taxi. Bazwele taxi. Tant qu'il y a qui ba mais qui sous voiture zongi bien et peli. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopé sa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi chaque fois tokutanaka pona ko solo la makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende Tata ya Sedek. Rappelez-vous, n'oubliez pas que nous devons faire recours à l'authenticité, valoriser la valeur ancestrale na biso bengangai tata pelende et kosala ngai zabe fefele est-ce que komi voilà on allait porter le na biso yebsa bango papa Fiston asi abadi déjà mais nous commençons cette émission par remercier l'équipe qui nous tient compagnie papa. À la caméra, je vois c'est Claudine Larise Pelende qui est au four et au moulin. Elle est à la fois à la caméra, mais aussi à la réalisation. Du côté lumière, je vois c'est Joseph Larise Pelende qui est accompagné de Miguel Larise Pelende. De l'autre côté, à Régis, c'est Winnie Larise Pelende qui est assisté avec Winnie Larise Pelende, nous surtout sous la coordination, il y a la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage, Mama Rina Pelende. Voilà. Yambo, to betali solo, ya pasi, ya bandeko na biso, bakenda poto ba komi ko yi bandeko Serge, et lo que pesi biso mutu ko so ba mbitiye, bato batinda kaye, ba koteli ata kote la tete, yebite so ya Serge, ya zade, batiye pena Klebo, Kleboa mbote na yo vieux César Ngadi wala ba vena biso ya Tongo César Ngadi je valide mbote na yo Kleboa Serge de niembe so Kleboa moya bouger ezate Serge ayibaka na poto soni to kozongela ngo kaka Serge te na ndeko moi si sushi ya mbote ko bakuna tika to développer moi 2-3 makam oyo moni bongo na sommaire voilà. Tokene mama makambo ya bakabelo kabelo yaya batu ebele balingaka te bateya kabiso pe ni église partout non ko defa lamba ya mutu te kokota budungu te po kalisalaka omona mutu alati bo bimba pene ya bilamba sape sapate uti njili ceinture uti masina chemise uti barumbu sengle uti wapi sous-vêtement nyoso ata moko te zalaka ye. Heureusement au fil du temps batu bakomi ko comprendre que
nzoto saka donc elamba ezaka griffité il suffit que nzoto ndimande que fait beaucoup que je rends hommage à tikela biso idéologie kasi yaya batu ebele balingaka lisusu kolata bilamba ya batu te mais bozali kotia bakabelo kabelo surtout original nga kabelo original cher wala suki ya batu to expliquer mbale bele bisika basuki wana utaka basuki wana to expliquer tia ba documentaire légion eza awa na chaîne na biso to expliquer yango misusu ezalaka suki ya batu azalaki maladi moyete akei na église moko songolo kuna bakati ye suki wana apesi yango sacrifice tango bakosambela mona abiki yango mona ka air moko zalaka kabelo original na basili papa fisto kabelo na basili oui zalaka na basili po zalaka suki ya batu normal sikoyo ko soya yango bango bazu yango basambeli bateki yango bato bateka kango ba cérémonie basalaka oyebi tala kutseki tala kumamba bakabelo ebele bato ebele bate bakabelo ebebisa bango mutu to beta masolo a ofia na ko kende Chine na muninga ne balimba ko na Chine bateka conteneur bakabelo bato bateka bakabelo ya na ebite bon oui c'est vrai bande comme ça basala business na bango to ko boya yango te ya bakabelo mais salaka attention soki osombi yango papa fiston ozo pekisa biso to tra bakabelo na pekisio te mais na bisalaka angele soki osombi kabelo yebaka ko prier na yango pona yango liboso avant olata po makambo ebesa bakabelo wana komo ozoboya kabelo ozoboya kwa tellement mutu bota kabelo na suki ya mutu na lamba ya mutu qu'est-ce qui est plus dangereux est-ce que même que suki ya mutu ezaka ndenge moko ya lokola eza lokola ba pasteur azo peksa bino bota la musique ya obenga ya bokili bota la musique te mais pasteur yeboko supporter ya Undertaker o abunda catch américain parce que moko supporter ya ngala lingaka Randy Orton ngala lingaka boye na catch américain na musique na biso elo neza mabe est-ce que komi voici l'homme a expliqué yango makambo ya BBL voici l'homme aleli ba maman de ba yeko taba maquillage pesie mutu ko so aleli yango est-ce que le la boya qui va pantalon d'église a boya pe ba maquillage d'église ou en tozongi na carte d'église à Shekinate et pe si mutu ko soira na comprendre te landa voici l'homme les loyo yebisa ba sere ba tia kabelo te mo bomi bangote mais tout na même histoire ya biloko wana yoka ça vient tout surtout kabelo original na ezanine eza suki ya bato bakataka pe ezala offrande bakenda kopesa na temple ya hindu so oyebite c'est sur internet parce que opesa na temple ya hindu c'est sur internet et ba prêtre wana ils prennent ça c'est comme des offrandes au lieu maintenant de brûler ils vendent à l'extérieur et on prend l'argent pour na au sala ba culte ya hindu. Ces cheveux-là, ce n'est pas qu'il y a une femme qui coupe pour vendre, non. Ils vont verser dans le temple hindou. Les commentaires sont sur Internet. Et ce sont des choses que les chrétiens qui attendent le ciel achètent pour mettre sur la tête. Et surtout, vrai kabelo, il faut mon maquilla basili. De vrai kabelo. Oui, mais c'est pour que c'est les cheveux d'une personne. Les cheveux d'une personne. Les cheveux de qui? Mais ce qui est là na bangaka kolate lamba ya mutu mususu na yebite mais dis-moi na zozo suki ya mutu mususu na tiena mutu na ngai na tambule nango pendant 2 mois et j'attends le ciel. L'avenir nous dira tolanda kaka nzambe. L'avenir nous dira. Ce n'est pas un seul témoin qui en a fait mention. La Bible dit le témoignage rendu par 2 ou 3 personnes, le témoignage devient valable. Ici c'est Pierre, n'est-ce pas? Paul aussi en a fait mention. 1 Timothée chapitre 2, bandana verset 9. Je veux aussi que les femmes... Problème c'est les femmes. Mukili lelo, c'est les femmes. Balingi otei. Tolo bafingi balingi kolata ba compliqué ba tshebilo ona mutu banzak ekomiso indenge nini misu babambi basili uzomitu mama bozo mema biso wapi ya bino nzoto bonyokoli yango bonyokoli nzoto anzambe ton corps qui est le temple du Saint-Esprit o falsifie yango trop o sali baratir trop na nzoto botobola bazolwe botobola mitolwe botoboli lolemo tche bijou na lolemo toute écriture est inspirée. Quand on dit je veux aussi, c'est le Saint-Esprit qui parle. Maintenant le Saint-Esprit dit je veux aussi. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse, bandela et ne sépare, ni détresse,
bakanga suki te ne sépare ni de bameka kokanga suki te batie eloko na mutu te babakisa eloko na suki te. Deuxième verset, il y a Nouveau Testament. Kaka na Nouveau Testament soko lere yo komaka na verset wana, ce n'est pas la parole de Dieu. Parole de Dieu eza kati na nkolo mwasa zanga mobali ozala te papa na ngai. Alléluia. Yanga mobali aza wapi? Zamba voici l'homme odala asima ya liloba na yo kati na libota na yo mwasa kosopaka zemi azate bana nanga baza wapi? Alliance ya famille wezo imposer nga stérilité et yamba moto. Et Satan aussi répond ozo tumba ngai mais oyo chena mutu nzambo oyo ozo belela adimango to ape isango na kokende te. Tokei ne sépare ni détresse, ni d'or, ni d'or. Bijou lisusu. Deuxième passage à Nouveau Testament. Papa, c'est dans la Bible. Vous savez ça, mais le pasteur, tous les pasteurs voient ça. Mais comme nous avons besoin, il y a foule. Tous les pasteurs, et il sait que tous les jeunes, toutes les femmes, ndebiloko, balingi sikoy. Soko attaquer yango au vide église. Moi, c'est na Olanda yo lisusu. To simba wana te, to le bazamba opambola bin. Mais Dieu nous jugera si on ne fait pas mention de ça. Parce que c'est un péché pour les impudicité. Pourquoi? Parce que celui-là, il corrige Dieu sur le corps que Dieu a créé. Il est écrit, ne retranchez rien. Yana lobaki yangone bandela awa, mais miroir ya Kinshasa ezali commune ya Gombe. Oui. Ce qui pays moko, to esika moko, c'est-à-dire développer, c'est-à-dire propre, et puis ça a influence na ba quartier voisin, ba quartier ezali pembeni wa ata ba pays moko so eza développer, on a influence sur les ba pays a pembeni zonga wana. Lokola Kinshasa, miroir ya Kinshasa ezali commune ya Gombe. Esika ba autorité, esika ba to ba zo mwa mosolo, esika oyo ba to ba tonda ebele, malgré to ali kolela ba poso pembe ba libanais ba komisi commune ya Gombe lokola ya bango kasi yaya moi mu parce que Gombe ali kotonda et ko refoulé batu na commune ya Lingwala na commune ya Kinshasa na commune ya Barumbu ezaka pe Barumbu ezaka ville Lingwala c'est ville wana mais pour la nini ba Barumbu Kinshasa commune ya Kinshasa na Lingwala ezalaka salité difficile pour babongisa bo qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est caché là-bas spirituellement, physiquement, ba bongo saka ba commune ou ante pona nini et pesinga mutu ko soit lande loko. Bonjour, bonsoir bandeko nangai, il se passe quelque chose de monstrueux, de méchant na Kinshasa wana bandeko beli bazoye bangote. Commune ya Barumbu, commune ya Lingwala, commune ya Kinshasa, ba commune iza ko zinga Gombe. Il se passe un drame. Je reviens, je vais vous expliquer c'est quoi d'après mes enquêtes. Bon, dans la vidéo, on a deux vidéos. Komina Kinshasa, Barumbu na Lingwala. To mituna na to finga ba konzito ni. Ata ba néglige ba veni ya 3 communes. Et comme pour me sérieux. Les 3 communes Lingwala Wabilere mukuna fanda ana mituna ka. Komina Kinshasa, Barumbu na Lingwala. To mituna na to finga ba konzito ni. Ata ba néglige ba veni ya 3 communes. Et comme pour me sérieux. Les 3 communes Lingwala Oyo bomoni oyo banzela ya commune ya Lingwala Barumbu bandeko na ngai na zone ya Kinshasa. Nazo bisabino eloko nini ezoleka. Soki vraiment botelemi te bomona makambo na bino. To na Kabambare. Oyo mono Kabambare. Yango wana. Oyo bomoni wana Kabambare donc ba projet ba étranger ba ye nango na Congo immobilier yango mutu esala biloko bakonzi batiki banzela ya commune wana exprès banzela il faut ekufa et pourtant ça banzela oyo eza kozinga Gombe
normalement ekozala na état oyo te mais basundoli yango banzele fe kufa bamai ebotama so omoni état ya Kasavubu so omoni baisoki oyo babaka nyonso tu batika yango ndenge wana exprès comme ça bino bakolo bapango bokozala isu na vite mbula soki ebetima etonde ekoteli bino bozoperdre biloko nyonso tu bango Gombe ezotonda parce que basombi presque bakwentu ya Gombe babengana bamama baveve bao batikala wana baspolia bandako na bango baotonga baimmeuble. Il y a plus de place pour ba continuer projet na bango. Il faut pas continuer ba commune o ezozinga Gombe mais peut-être bokote ka ba mapango na bino te po bo mesana wana balingi te yango siko bazo pousser bino botekela bango mapango bokomona lokola awa bokomona kino banzele kufe pola me baotonga ba immeuble a milai bokokamwa na ola kisabino banzele kufa mais bazotonga ba immeuble mais ce que posez-vous la question mais bazotonga ba immeuble a milai boye ndenge nini banzele za ya kopola ben c'est normal parce que basali siko ba projet na bango bayebi ke non basombi ndako na ota msusu 200,000 ale yo lobi anga na kiso mandako na nga na kinkole na paye boro na ngata msusu 80,000 na sombi tar na ngata so mo kar na biso boko 207 ekoti la biso mbongo to vivre na biso kitoko kotoyo ba okuna batongi mebe ya 10 niveau appartement misu na Gombe komo teka ma 880,000 na utolandango 880,000 le prix d'un appartement. Na immeuble est telemi oh so il y a 10-12 étages. So ka tie même 20 appartements na 4. Au sali ka 680,000 divisé par et multiplié par 2. Vous en avez combien bandeko nanga? Plus de 14 à 15 millions de dollars. Na lupango basombe pa na yo na 200,000. Yo sepelo ki bango baye basombi. Après tant basi ko tonga ba immeuble na bango ba bongisi banzela ba bongisa ngo tout, ne vous inquiétez pas mais ba bongisa ngo tant que bino boza wana parce que qui peut nous expliquer ce qui se passe phénomène dans les années yango wana bande kwa Lingwala bande kwa Barumbu bande kwa commune Kinshasa bino bande ko bozo zinga wana bientôt bakota même Kitambo soki botombo kité ba okita na Kasavubu peut-être ba déjà repola ils veulent tout rafler ba étranger wana en complicité avec Bakonzi Amboka. Vous voilà prévenu. Kordowich. Yaya likambu ya pasi ekomeli artiste et musicien, il y a Jubem Piana, Papa Chéri, l'homme qui a mis l'eau dans le coco, je salue en passant Papa Chéri, la personne de Ségué Mignon, chef du gouvernement, parmi ma Doumer, il y a Makasi, il y a Mboko Nabiso Ségué Mignon, j'ai des larmes aux yeux, Toyoki, il paraît, il a été amputé, on n'a pas de confirmation, est-ce que Bakati Likolo, Tonini, qu'est-ce qui ne va pas, Papa Fiston, qu'est-ce qui s'est passé avec Ségué Mignon? Ségué Mignon, il paraît, abandé aucun des conseils, Ségué Mignon n'a mis tout cas, n'est-ce pas? Mutuka, oh, Abimaki Nango, jour, il y a poussé à Mutuka, il paraît, jour, on a bien un cousin, a poussé, cousin poussé, et bah, comme quelque part, Mutuka et Koufi, Mutuka et Koufi, tant que Koufi, on était obligé à rebenir la taxi. Taxi, tant que juillet, bandi ko kende tangu ya kei mutu kango ebongi ça qui est un peu mystérieux si kango mutu kango ebongi bengi Mignon mutuka ebongi non ndenge ça dit bongo bozo mtona ndako bozo mutuka mususu Ségué a comme sika concert à notre grande surprise et sika concert a comment ki wana jour un peu concert ça a été annulé na ebiti ba benga ki na téléphone te to ndenge ni tanga comme wana le concert est annulé mbala moko mutuka ba ile mutuka mususu sika wana tant que kaka babengi mutu moko atoluka na Shentemba ajipe mutuka cousin mtane ko poussa ba comme na Shentemba soko comme na Shentemba bato ba na Shentemba ba bien on a Kinshasa ba bato ba parka wana ba parker bazali wana ba dirige rapport côté au parquet très bien mais à notre grande surprise Yemoko Ségué Mignon a quitté cousin na vola abandi ko diriger pour parquer on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. Cousin ce qu'a accéléré dans l'inga c'est parce qu'il y a tout Ségué Mignon ce qui partait contre lui on ne sait pas et ma corruption qui moi problème hôpital mouké tout le monde a écouté m'interview dans l'hôpital
sika boy na yebité il paraît que ba memia sika boy na Inde mais na Inde kuna na yebité des grands ngos qui ndenge ni accident wana o bazo ba amputé je vais pas confirmer je ne sais pas à l'hôpital canadien et si il paraît à ce qu'on a Inde est-ce que pour amputer quelqu'un se passe de l'eau à boire hein? Et ça rend moins difficile. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu as libéré, tu as fait millions, azala même 5 millions, et puis je ne confirme pas, n'a évité pas, n'a évité des larmes, la peine, mal au cœur pour 5 millions, et puis si pas si à cause de ça. Kasi Piroger, mon amboka, a expliqué qu'il y a un peu parce qu'il va à la mine, il peut 5 millions, a expliqué qu'il y a au micro, il y a conscience, sur Piroger et mon amboka a donc expliqué la situation, il y a 5 millions. Suivez. Expliquez biso likambo ya ndeko na biso Seguin, expliquez biso nana. Ndeko na Blaise Bongongo parce que comme na Blaise Blaise Bongongo abandon que concert, ba ki na concert Jourango. OK. Voilà Kinshasa. Na Kinshasa. Bizarrement Seguin moi pour sa voiture. Ngana ebi ke yemo chaque jour tobima na pe mingi tokenda na biso ba staff yemo muta pour sa voiture. Mais bizarrement ba bi jouana peut-être qu'il était fatigué à senga ki cousin na e moi na noko na e a poussa. OK. Et moi na noko n'est pas pour ça que Seguin za ba voiture ata 4 ata 5 ba kei ba ki tika na concert ba kei tant ba comme na nzela na boulevard voiture est en panne. Okay. Voiture on a qui en panne. Pendant que nous appui. Pendant que concert. Est-ce que on a bêta? Tant voiture est en panne et ça dit que il y a après ça que concert abi va jouer taxi. Ba jouer les taxi. Tant qu'il y a qui mais qui sous voiture zongi bien et peli. OK. Ba bengue voiture bongi. Il a habité ndenge dabo et sali bongo bozo sonka. Boya musu bozo mususu. Ndenge wana déjà sali bandi bongo bozo sonka. Bazo sonka ndako na voiture mususu balanda ye. Voilà. Ndio ba kendaki nango bazo sonka na ndako. Bazu pe voiture mususu. Nde bazongi nango bazu voiture mususu balandi côté concert fallait bêta malheureusement concert peut bêta gité. Oh. Concert mo zaki pas annulé. Nde on bazongit bazo na balanda quoi il se fait que moi nezara moi Alex ani moi temps na libanda pa ba master nezala kaka nde ba ko benge na Chetemba mutu mo azoluke nde ake Chetemba akutana mutu wana bizarrement ngada bi chief c'est au Chetemba poto tambola na pe mingi c'est au Chetemba des fois ba ndeko na parking à Chetemba mutu ba mutu ba didaka bizarrement on m'apprend que yemo mutu akiti akomi ko guider cousin na ye que tellement cousin na volant ya kiti aye liboso voiture azo guider cousin que pour se garer a garer voilà bizarrement ebisi accélérer pour au mata bordure mais on va nous accélérer ya za liboso Seigneur. Alors cousin qui contraire à respecter parole à grand frère tant accélérer mbalmo a touti il est quand même bongo voilà tant accéléré nda touti donc ezaki involontaire na donc ezaki accident donc volonté à muta pour sa propre voiture na émonde touti voilà au moment ya zo guider voiture ne touti azo qui facture à katana qui vient katana qui vient dans le col à droite et papa chéri JB Piana aussitôt a pris cette nouvelle, il s'est investi totalement à 100%. En tout cas, merci na papa chéri JB Piana. Merci beaucoup. Ce qui penda mongo, mais l'aime sous bakati le colotende nazo yo kawana. Bakati oui. Ce qui est ça pour na solo pour kamboka. Bon, on appelle na yoki. Bon, je peux dire oui parce que j'ai appelé même la famille. Un membre de famille m'a confirmé. Oui. C'était quand quoi makamone salami na mwanini quand. Na retour na bango Côte d'Ivoire hein. Tant baute nani c'est récent ou est-ce temps? Et c'est déjà 2 mois en route. 2 mois. 2 mois depuis le Cameroun na yokango. 2 mois. C'est gars ça était 2 mois en hôpital hein. Attends 2 mois en hôpital. Donc vraiment on a traité na Kinshasa na hôpital canadien azaki na hôpital canadien aux en a ville batu ba bien ngo azaki wana bien sécurisé makambo zaki penda bien mais
y a une infection peut-être il y a des salaki bongo hein et en plus des qu'on a un peu diabétique oui voilà et ça qui pourtant des salaki bongo et c'est comme présentement à la end présentement dans la end bakati nem non bakati danser bakati na end oh à la end vraiment ça message il y a pas si ça fait mal j'ai beaucoup ya sika to beta lisolo ya bato oyo bato yiba na mikili babuka kili gale ya kaluji na ya kome ba plan ifale na tele manango na ndule wana mbila mila pale petita bendana utazwa lupemba bachache bamiyake bayama moto malgré baso lenga ba baby sa réputation ya vie yango ba témoignage je me suis fait dans la témoignage les gars moi personnellement je ne suis pas content de ba témoignage oyo mama Shaki Shako Falobi sur la personne il y a vie beaucoup on doit respecter de mort on a évité témoignage oyo mama Shaki a pesa ka ngo déjà banakala ayo ko so na son intention nini pona ko nuire pona ko baby ça et puis si passe ya ko sakrate ya moi na mobali na kombo ya Serge tokoloba kombo ya mboka te oyebi kombo ya mboka yebi bato ebele bayebi Serge azali mwana mobali oyo atekelaka ba mama mingi na ba papa ba bafuta na matonge soka ye na matonge wana atambolaka na mafuta na sachet na basaki azokotekela ba mafuta ngo bateka yango na pharmacie mafuta mingi ya bana mafuta ebele atekelaka bato bayebi Serge na matonge atekaka mafuta yaya yo tekaka mafuta osoka yango wapi est-ce que botuna ka Serge te azoka mafuta wana wapi Serge osana mafuta songolo tena sala ngote oliki mafuta ya combien de bocal combien de pot au pestom Serge azoka na ba commande batu bakanisaka lokola kendaka kosomba soki wapi nzoka Serge akendaka koyiba mafuta wana. Est-ce que batu musuba yebi peke Serge ayiba ka mafuta wana epesi mutu koso ya nzoka Serge akendaka bongo na ba pharmacie ya batu na ba magasin mususu pona ayiba ka biloko likambu ya soni ya pasi pe mawa. Serge, honte à toi. Peut-être famille était ka lupangu batinda na poto. Oui, c'est vrai, et cause la il faut persuader yo moko kenda poto. Batu bakenda poto na catégorie et belé, mais tout chemin mène à Rome. Peut-être que au côté badingi, au côté méditerranéen, il n'y a pas de soucis. Peut-être que au straight, au coma. Mais, tala sika wanenge pesi. Ndoka musala na poto nini kimuyibi. Est-ce qu'il y a une différence entre Serge na bato ba détournera mbongo ya mboka? Bango sokaka miyibi. Mexico tala ya Serge. Serge ayiba kana ye. Asala kana enyo. Serge asala kana deni. Akota na saki oza basaka fufu wana. À côté d'ango ake azui soki esi batimbela yepe na yebiti soki balela ki Serge Nzala on ne sait pas ba mama oya matonge mbote na bino papa fiston la bino fo mama matonge tana siko bakangi Serge bino mona Serge à côté azui soki pa lengé ko bimba soki pe nini aleba niembe ya kleboa ba niki bana Serge niembe kleboa ayibi na shop pasi ya consacrate Serge pesi soni koto tona makama Pamela na ne silité toluko ba Camerounais sikoyo bo tokende bo pesi ko ba to balinga ba étranger raison ton nini akobali ngala de gamba ba congolais te ba gena ko yiba na magasin ba pharmacie non et pesi pasi ya consacrate Serge est-ce que tant au sali na poto musala muso la ki tekaka ko yiba na ebite ndenge za rappeler wana bakolandela eta bakotika akotika bete akokontinue kaka koyiba ya yoke na poto okotaka na magasin oyibaka biloko ya bato na betaka ntango atongo midi pokwa salaka attention ya okotaka na magasin na bapharmacie na bacafé oyibaka okanisaka bamonaka yo te bamonaka yo me batiki surtout bandibu ya baza bato mabe akotika ndenge wana ntango yo oyiba eloko na yo opesi mbongo te ake kosala sacrifice okomona otikali moyibi libela génération aussi est modi mosala muyibi na beta li solo awate to beta li solo awa comment est-ce que fimo ko ala cheki mo ana mo bimba pele ba Dolce Gabbana na ba anniversaire ya ko yiba yo ona ta ngata ka bien ngala beta ba chachi ya ko yiba ndo yibaka ona ta ka bien
Donc il y a certaines personnes ceux qui ont compte dans magasin, dans boutique pour somba, mais il ne peut jamais sortir sans pour autant ayiba. Est-ce que ba loka ona ki muyibi, ba pakolo ba futa ba tongolo ki muyibi to nini. Et puis si passe ya tala si ko Serge sort naïe. Et puis si mutu ko so. Chose grave yaya. Chose grave comme ya ko moi pour na Serge yaya. Moi si ya Serge comme on a Nelly, maman Nelly mbote na yo. Moi si ya Serge za maman pasteur, na ebita za maman pasteur, maman prophète, diaconesse tonani. Moi si ya Serge ba tu ebele ba ebie Nelly, maman Nelly mbote na yo. Moi si mbinga bonzenga. Ateka mingi na matanga peso matanga yali bona maman Nelly mtateka. Mais maman Nelly, est-ce que maman Nelly oyeba ke Serge mobile na za muibi? Ayiba na ba pharmacie, ayiba mafuta bana. Est-ce que mafuta o bana ba parler na ndako maman Nelly? Vous la bana n'est-ce pas? Est-ce que mafuta wana papa ya ngwa ya sombi ya solo maintenant ça c'est quoi Niembes papa Serge tala ndengo pesi soni na famille o pesi soni pas maman pasteur Nelly évidemment papa fiston maman Nelly asana eloko moko te autant des photos tant ko maman Nelly parce que maman Nelly mbal na ye papa Serge tant papa Serge banana abi ake cop maman okoye bate papa cop na salaka nzoka copie ya buku legal c'est que yebi na yo na yebi te botang yo te ya kasuko ba église to pe na ba matanga to wapi batika muyibi est-ce que bulaka pas papa ya ko condamner mingi maman Nelly te maman Nelly mbote na yo benga biso na radio lokole awa expliquer est-ce que moi ezali o pesa biso numéro ya papa Serge to on numéro Serge benga biso to so la Serge a expliquer so qu'est-ce qui s'était passé et puis si passe ba maman oya matonge bino boso ba mafuta e pa ya Serge bo pesa ka ba commande mafuta Serge akina koyiba yango prison break bakangi otoloba kite tolobi voilà et si li wana te to tikala kaka na poto makambo ya buyibi ya vaut mieux que papa Serge mwana mobali mais moi si ake koyiba moi si abonga kana moyibi te yaya basi africain degré bazoko yiba na mikili ya poto ndimela ngai passe ya kosakala te bakangi lisusu jeune fille oya ya akoti na magasin ya batu ayibi biloko ya valeur ya 2000 euros soki pe $2000 ata yo moko ya na kati magasin ya batu donc ayiba oyebi soko yibi na magasin bakangi ndengo wana bakosala ba inventaire ba perte o basala ya basala combien de perte wana batina mutu na yo oyiba soni ya ndengo wana peut-être osana mwasi osana mobali na ndako osana banda oui c'est vrai atosana mbali to na banda te mais famille na Kinshasa famille na Afrique bayebi ke ya na biso ya mwasi azaka na poto surtout soko na bandeko ya mwasi na poto na libanda bandeko ya basi de basimba ka famille kitoko esengo otinda ka biloko na Afrique otinda ka batekela ya yo otinda biloko batekela yo na Afrique biloko ngo oyiba koyiba ta la valeur ya 2000 euros biloko to yibi quelle perte na boutique ya batu ya salaka attention yango na yebisa ko ya soki mudeye ko tekelo biloko akendaka Chine akendaka Dubai akendaka Turquie ata osombi eloko yebaka ko bondela pona yango po yebite eloko wana ewuti wapi ya masoro zali leji to beta awa o lisoro mwasi moko asomaka ba chemise soki douzaine soki tiri so pa ateka tikala moko atinda moko wana Kinshasa ndeko nalata chemise wana babanda malade ti délivrance ba ko kino na kati ya chemise wana zilaki na ba esprit ba sacrifier business mutu moko la sacrifier soki lo sambote ndemawa l'ensemble futaka ya l'ensemble epola kate o Professeur Binini, lo sambe futaka, lo sambe polakati. Yaya koso soki osombi eloko. Pamela ngo tia makila ya Jésus Christ. Liko eloko wala noté mawaming. Ata osombi na mbongo na yo. Bloko ya kolia. Il y a certaines personnes yep avant lia sambe la kate yaya. Obima ki osambeli to zongo sambeli te. Ebite ndenza abateli yo. Otolo bakite tolobi. Tala ndenge mwana mwasi oyo bakangi azoyiba. Pasi pe mawa. Mbote mwana mambo otala mwana mwasi oyo bakangi ye ayibi na magasin près de $2000 d'affaires. Donc nyonso tu wana abombi yango camoufler na kati ya nzoto na ye mais ba vigile basi bamonaki ye na ba vidéo surveillance na bango balandi ye donc bazaki obligé sikoyo ba lokola bande ko boya kopesa identité ba botule téléphone ba bengi ba toyo o ba yebiye po bazwa identité na ye moni ki moyibi za mbape yo peso zo continuer ko yiba na ba magasin
hein? Ata soso yibaka ata soso na magasin, ata bakola oyibaka ata bakola na magasin. Omona nde bakosala bilongi na bino mpe kotambola kaka boye. Sikoyo ta elongi ya mwana mwasi ndenge etamboli mokili mobimba, bakamaradi bakolegi mokili mobimba eyebi kaza moyibi. Près de $2000 d'affaires pour camoufler la carte nzoto na vraiment. Moi et puis moi ce qui toko boy pena maman. Moi ce qui toko boy nzo ane moyibi. O kende ko linge ko nanzela nzo adozo linga moyibi. Et la passe hein. Botika ki moyibi ya mabe. Bolanda nenzela lo sambo. Nzambe a opambola yo okosombelo ko na motoki na yo moko. Motoki no mo ndeza. Boye pena ata yo moko. Pasi biloko ya 2000 euros okosuka ndenge nini pena boye pasi soni est-ce que moi si oboye bien te soni ya kusarate o te roba kite tolobi voilà comme information ozaki na ngona après-midi ya lelo to spécial merci yo muto talebiso ya merci soko sala liso ya kobeta benga biso ya opesa liso na yo soki ozui biso te komi tungusa mate tikela biso odu ya liso na to kobeta yango kaka ndenge to beta yango pe computer soko lingi to tanga kombo tokotanga kombo opende so oboyo totanga kombo te tokotanga kombo te biso fonctionnaka ndengo wana kasi ne ratez pas ce grand rendez-vous ya poko lelo na 20h30 heure à Paris avec équipe choc parlement choc na ba député nyo surtout oboni kuna honorable pasteur Alexis Mbotenayo, honorable papa Valmy Patrick Mbotenayo, honorable commandant Congo Anderson de Djobou, mon ami personnel, Mbotenayo, honorable pasteur Alpha Paul Oskem, ex-Zabolo, Mbotenayo, Mbotelisusu, na honorable papa Mabiana Johnny, Mbotenayo, honorable maman Nenebo Pikiliki, Mbotenayo, na Mbotenate, honorable maman Nabiso Fifi Sarah, pas to kuta la lisanga batama yele, pona ko sungaka communauté na matia lelo to ko sola solo moko ya somo makambo ya ba mère porteuse ndeko mobala pesi solo moi c'est ya mère porteuse ye ayebité yango to ko sola lelo na équipe to pena parlement choc. Allez, d'ici là, portez-vous bien, santé de fer à tous hein. Chap chap et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha pelende